ce qui Azolu Kabachaeka. Franchement. Autre chose. Des choses qui parlent. Naye comprendre que Batobele va mettre la musique à cause de la jalousie na bango et bazok bimisa buzo na bango zomona. Donc je savais aussi que au quoi que ça l'analyse à propos. La ngana zo qui tape na c'est de live na tie photo naye na c'est de live tout ça parce que nous a trop pris la cours na ngana osala. Donc le début et à la fin une contradiction na contradiction. Énorme. Et quand je suivis bon, pourquoi aller suivre ce monsieur? Parce qu'il s'est contredit. Ouais. Et à la fin, parce qu'il savait tout ce qu'il disait, et ça faux. En fait, à s'exprimer la haine. Oui, moi j'avais compris. J'avais compris. À dégageant la forme. Et puis, il réduit le pays. Les gens qui le suivent, parce qu'ils la raison appelle. C'est-à-dire qu'on a enchaîné l'idée à Papa Franck. En fait, on a un logo, et ça n'a bien tenu le ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle, les pour la montose intellectuelle. Parce que Jean Goubal, bateau, tout va soutenir, intellectuel complexe. Pour Nanga, un intellectuel. Et l'homme a bien honnêteté intellectuelle. Intellectuel, c'est que, à quoi il y a qui sont lobby, et lamba o eza ngate na koyoka soni na miso bat fona kosa mais lokola za intellectuel moyen akende na lokutani za te parce que lokuta mo bimse zoba l'honnêteté intellectuelle oblige que aloba ki lamba on eza ngate bien ka koyoka soni c'est-à-dire mutoza maele so azolo balikambo ata eza na défaveur na ye so eza likambo solo il faut ndima ngoka fa lobango surtout so za maele. Mais si vous avez bino beaucoup misi botomboli maele po bo mona neti za pona des avantages à fali alors que bato ba ko réfléchir bato ba linga musique bato ba pina ba congolais baza rationnel ba o mona qu'il a dit des bêtises bozo linga kondimisa na biso oyo nanko qui Mamou Jean Goubala lobeza est solo pour et ça un avantage à Gims même Gims là où il est. Oui, excusez-moi. Vas-y, papa. Bon, excusez. Oui. Mais you continue. Oui. Nous, on a fait une analyse avec Marc Tabou. Je crois que pour mon aguergo, Gaïbo n'a pas seka. Et moi, la faille n'a seki. Je comprends que Fali, c'est un grand. Il est vraiment grand. Et je t'ai suivi. Bravo. Na vigilance aux aguinango. En tout cas, là, avant, je te comprenais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand j'ai compris après, je me suis dit donc il y avait une campagne et c'est grâce à toi il y a obligation à anéantir mouvement de soya salama campagne il y a déstabilisation donc parlant d'un gars lobadi le mec est qui m'a parlant d'un gars lobadi tu es fier, sois fier de ton artiste. Merci beaucoup Papa Franck. Ton artiste Azali ko exporter notre culture. Ouais. Ça, c'est l'expression tika la Ougaka. Azali exporter notre culture. Azali exporter nos danses traditionnelles. Azali exporter notre langue. Et Azali komemango partout à Zokende. Donc, au Stade de France, c'est la langue, le lingala, et 80%, les Français, moins. Donc, c'est-à-dire, c'est la danse. On reconnaît un Congolais par son identité. Même Baba Congolais va évoluer en France. So ba mo zonga ba ngoni so za crise d'identité. So remarqué ba oui, c'est la crise d'identité parce que ils vont pas na France ba ko pesa ilo ko asikate. Alors que bato bazo ya bazo memela bango elo ko asika. C'est-à-dire ba memela bango source na bango. Et ya ko bazo ngazali crise d'identité. Et je suis fier de toi, comme un panafricain aussi. Gardez l'expression Oyo. Je crois qu'aux intellectuels, dans la mission politique, il y a Aimé Césaire, na Cédar Songo. Ce sont des pères et négritude. C'est-à-dire, Bangol Balbaka, lorsque on ne fait pas la propagande de ton identité, tu es un enfant perdu. Et je vais te donner un exemple. Comme on reconnaît Bob Marley. Bob Marley, quand on parle de Bob Marley, on voit Jamaïque. La reggae, on voit Jamaïque. Oui. Bob Marley, image à Jamaïque.
Jamaïque. Lorsqu'on parle de Fally Ipupa, on voit la République démocratique du Congo et la rumba. Parce qu'ils sont en train de vulgariser la culture congolaise. Bob Marley a vulgarisé la culture jamaïcaine. Sozi Caleb, bango la France, mais il garde l'identité là-bas. Mais ce qui Moutou Azali congolais, et qu'il fait une promotion autre qu'ailleurs, et là c'est la crise d'identité. Tu dois avoir la base. Et bravo à toi, en tout cas je te félicite. Bravo de mes interventions. Pas Moutou comprendre yo, bango la dago li kolo, là vous m'attaque. Même si on a d'accord dans les fonds. Et je te félicite à nouveau. Bravo en tout cas de tout ce que tu fais. Et heureusement, au Lobaka, il y a ça expliquer pourquoi nous expliquer bon bien expliquer que yo Lobaka na conditionnel. Au fin raté, il semblerait et tout ça là, au Lobaka toujours la conditionnel. Et les gens ne te suivent pas. Quelqu'un qui a la conditionnel a affirmé azo affirmé par mususu mais kofinga na ye azo bango la conditionnel ate bo meme na parquet alors ça veut dire que bon l'accent affirmation en tout cas bravo la néo en tout cas bravo vraiment bravo et on est là nzako mkola olinga weta kota Canada pendant ça na fête et nous allons les premiers dans les deux kuna zo ya avant ça iko kuta pesa nga so passe mtema donc il faut ya donc donc les 24 les 2 dans les 3 donc il faut se voir quand il y a 2 semaines ouais. En tout cas merci beaucoup la tigre merci merci beaucoup courage merci Nayopé merci beaucoup merci en tout cas bande qu'on a biso les warriors du monde entier c'est qu'on doit savoir mettre dans notre tête ça que Omoni Fally Ndezana na mamnyo sezo loba Jean Goubala lobby Kinganya lobby Nanya lobby eza nango makambo wana te le problème que eza Fally même nga tina zaka lapide tiba finga kanga tiba lukaka nga babomanga suba sala nga ni supe na eba te lo nyomba nga basala nga na suka na eba te tiba lobanga mamtu ba lobanga na tiba kosela nga makam kina finga bato alors que na ba vérité problème na nyonso na nga été pour qui suis-je era Fally pona ba congolais omoni be fond nyonso fallait au salana fallait na battement te ba koya ba brandir pour dire que non ezaboé pona ba congolais ya mitema mabe entre guillemets plutôt ya mitema mabe balinga raté to lo ba ki fallait za grand et lo ngambo ndeti nga boina mema na vie na nga penza ya ko lo ba ki fallait l'équipe ba musicien tout alors na lo ba on a sentiment te na lobango kate pour na linga Fally na lobango pour eza solo. Je dis toujours tout ce que nous on dit sur Fally toko sakate toko silakete to bambela kaete ezalaka ya solo likolo nango eza vérifiable ton moment au internet eza par contre bato misusu kutu bakosaka biso à l'époque makambo lokuta tondimaka ngo tondimaka ngo tozondima ngo tozokola nango na mitu et comme la biso na mythe ya on kolonga na lobaka na leka na TV na bi fallait leki wenge mbaleki bata wenge en tout cas batu ba lapida nga defu parce que biso na mutu na biso to bi wenge protocole na wenge ya on na tona leka na TV na lobaka ki wenge en ensemble batu ko beta sala 6000 places T et créer là nga ba problème très sérieux oh c'est vérité. Parce que when en ensemble, autolinga mingi, auto soutenara trop, batika la ko beta sala 6000 places te. Et créer là ba problème mort on a eu bisabino bande on a à cette époque là na no ibate so na ko bimsata lo ko libana ndé. Alors que c'est la vérité. Na Congo, fallait sala nyonso, mais bokiti sango. Fallait sala tout. Bolo bakiza ya ngote. Fallait ko zo kina kepi na mon mambolo o kimsa na ngwa ba so ba diamant so ba ni ba olobana. Fallait ko kina jon fois 1000. Mais so ye na Congo et comme muki. Fallait ko kina zu Afrima, dernièrement Afrima fallait zo Afrima. Tango ba ne wo na Congo, trophée lokuta, trophée kimuibi, trophée Rosomba, trophée ya mabe. Même kolo Kofi azwa na Afrima vazo ya mwasi na ye. Kofi a kumisa Afrima batutu ba kumisa Afrima na bi mais Afrima o ba fingela ngo biso ba jale le listet. Afrima o ba fingela biso ngo ba sendi ba binga biso biso ba nani ba esclave. Ba fingela bingo biso ba esclave. Dieu est bon. Fabrica sa occasion, fabrica sa motambo ngo partout. Akene bwena Afrima na. Atambo bwena ngo. Na on comprend ce qu'on a bi Fally azalaka ndoki o to ndengi parce que alobaka makambo o alobaka
makambo nyonso bafingaka na po basala po bazala nango te abi à cette époque na époque ba photo aloba omoni mukoba aux opportunités ya kutana batonga na kutanaka na bango bakobanda kokanga ba photo en désordre c'est-à-dire mukoba aux opportunités aux ata moko o fallait zo ba 1000 to pe maté et ba komisa ngo ya solo tala lelo Cindy a su trophée à Frima basali fête sa munene ba bengisi bato basali fête à munene ba bengisi bato mais nous lorsque tu as brandir à Frima pour nous lobaki à Frima et ça trophée à munene fali félicitations au comme on a niveau ko rafler ba 5 à Frima na soirée moko fali félicitations comme on a niveau aux ba 4 à Frima na soirée moko mais bato bazon kambala moko ba commission crédible ko lekana muto azon 5 na soirée moko. Et l'injustice ya communauté na biso, vous allez voir que ba ko sepela na oya bato bazon ka moko mais muto azon ebele ba commission ya fo ya lokuta ya kosomba ya nini tout ça. Alors na nyonso wana faut pas bino bato boya ko défendre boya te botika ya kufa moko boya te so boya to ko attaquer na bino. Dieu est bon. Ngai na parmi bato to la monsi bato. To la si fan que atoza fan au sa téléphone bando défendre l'artiste na. Atoza fan okoluka moyo komoleka na YouTube komoleka na TV bando défendre l'artiste na. Parce qu'on avait compris na média fallait na mutute. Surtout na média TV bato pena o bazuba ba mutu ba comment ba ene. Discours comme un carré orgueil asundola biso akipara biso tenebite so banga sombela o mapangwe asombela ba mituka so tenebite balinga fallait cela bon. Alors, comment est-ce que les fans ont responsabilité de soutenir l'artiste? Bon, c'est qui est le cas aujourd'hui. Et c'est là où il fallait gagner parce que les fans sont soutenir, ils vont soutenir, ils vont intérêt. Par contre, ils vont soutenir, ils vont intérêt, ils vont de gauche à droite, ils vont intérêt. So, si vous montez lobby, après, tout le monde a kima. Mais ici, ezala, tu vas soutenir la Fali. Parce que baba fan. Parce qu'à la base, il y a un lobby qui est un fan qui n'a pas soutenir l'artiste. Et Dieu merci, fan conscient, maïele, instruit, baïbi au salam makam, baïbi au loba, baïbi au raisonné, baïbi makam nyonso. Eh bien voilà, Fali, il est là où il est. C'est-à-dire, propos ya Jean Koubal, ezali haine. En tout cas, ça vient alimisa, son mon nom mabe, eza mo tema mabe. Oui, bimi pena na grand jour. Si on a monté ma bé, on a encore simba place au simba te. T'as la niveau monté ma bé, c'est ça, batou baerre. Encore simba culture en boka mobimba. Merci beaucoup, ça frime. Merci pour notre tapotage. Nous beau tapoter, ça a biso bien pour la live. Encore simba mboka mobimba. Pour na monté ma bé kana mutu moko. Encore simba fali. Pour na monté ma bé kana mutu moko. Et c'est méchant. Chef de guerre, la robe accélère juste le moment qui est 30 secondes. Vas-y. Makambo nyonso biso to lobara pour un artiste. Oh bango ba comment on mona mabe. Mais bango mo ba no lo bango. Ngala mona papa Wemba ba tuna question ba lobi ki musique na biso ekufi, ba ivoirien ba leki biso papa Wemba bi non, eza faux parce que fali azawana. Fali aller à décrocher à l'équipe ba tunyo soto. Na mona we ranson na loba ki non, fali asa grand mais a bundaye moko esenga photo comme belé pour na to PC force pour azo bundaye moko to mona le grand mon pao aloba ke non batu nyonso tout lelo ba osala makama fonction ya fali a komisa fali sikoyo ndenge nini bana internet e koma boy makambo bango babanda ko loba biso to so pa na bango siko bango ba ko makambo ba linga ngo sostenir. Et ça m'a rendu bizarre de inventer. Bango kutunde. Bango kutunde ba pesa courage dans le moment kamboana. Bango ko mona mama bete mambo biso to loba. Et puis mamba fali bien mamba fali zandeni. Bien mamba fali za roi internet. Soko beti et bimi. Voilà. Mamba fali za masolo te ba beti la biso masolo ba net ka lobi mamba ba wenge biso nyoso tu ngana mona oshu. Bala samba wana eza 3 avenues na biso
toyoka ba masolo muso ba lukuta na biso na ba moni traumatisé biso banana na poto ba aéroport non na mon aéroport ya na mirte même l'aéroport Njile ya na mirte mais ba on ba buka ba mir oh ba kendo abeta concert moko boye ba kufa autant de morts et tout ba bana ko kumisa mais lelo ba koma ke o fallait bo bato mais bango ba bana ko se vanter que ba concert na ba kufaka donc on l'a que baza ba artiste moko ya likolo ba kufa donc ce qui artiste ba kufa pour na yo na concert c'est que aux artistes ya likolo mais lelo ba moko c'est la fali to lo ka boma na Benin lelo ko kufa ne comme mabe na tour na bango ya bien ye kofi bat bakufa na Benin papa me bat bakufa na Sele wenge mire ko ya bat bakufa zaiko bat bakufa serina redi pega bat na Sele pega papa loba. Ouais, série na bango ko kufela bat na concert ezara donc exploit moko mutako sala ngote. Donc so bat bakufi ça veut dire que bat baleki tellement belé bat musu bakufi na ba émotion banini. Mais ce que lelo ba chanka ko kufa na bano kumisa. Lelo comment o fallait bomra bato. Donc au kufa, ils avaient comme trophée, ils avaient comme grandeur à artiste et lelo comment mabé. Quand on a entendu le bas tout à l'heure, Actu 101, on a entendu le bani. En fait, nyonso o bango basala ya bien o bato misu basala ya bien o basala toteka ya bien pona et pas na bango eza bien en tout cas pas na bango eza bien notre lobat trophée a fallu à Frima tant fallait à nous a trophée à Frima bato tout ando banini kiza ya mabe eza osomba eza lokuta ya makiona non mo makiona utana te ba trophée lokuta mais sikoyo tant bango bazu ba trophée wana ba organiser na ba fête o fallait salati fallait à 5 Frima ça la fête t'es 5 la soirée mort. À ça la fête. Merci beaucoup, merci. Tout le monde vient à Bissouana. À soir manco. Manco kaka. Na toi liboso. Tu peux mater tout melama été. En tout cas, tu peux biso tout mal à l'aise à cette époque. Les lois, ça les ont fait. Bato lobara wana. Qui a fri mes angatina, trophée zangatina. Et puis surtout, mon tazu trophée on a Cindy. Cindy n'a moni. N'album ni. N'elo on y a malonga. Donc, so pena to bito benga ngoma kiona. Ya sindinde pena to benga ngoma kiona pena na ninga bien. Et puis to ça na ba argument to pesa. Mais c'est comme benga trop fast faire lima kiona au moment où fallait ça ba exploit danger au beta ba corps na ça mo somo ça va tourner na ba Afrique na ba stade. Ba benga ngoma makiona. Mais au moment où bamba zu trophée moro boyo o ezaku to zoye banatana ni mutu ni makolo. Et ça normal. C'est quoi? C'est l'injustice. C'est l'injustice. Motema mabe communauté o ezana motema mabe moko boy so il fallait kana ba fan ko ba warrior te mais l'homme se beta lisonité et si fallait aki ba nerf solide so fallait aki mutu mo bali pena na ndenga solide pour le baso na musicien za esprit a mo bali penza na ba musicien nyo se rafali pour joana subisa babilo mo na carrière na ye oyo to mona mutu musone mutu kana ba musicien mususu mo basalika mo lo mukia mo lela ngai boye ngai basali nga boye ngai bafuti nga mbongo te boto futa mbongo lelo ane ko lela kuna mbongo nanga mutoki mbongo nanga pasi ngai ba motoka makila guerre na est sili nga bakanyi nga ba visa ngai boye mais fali mutali boso na momoka nga ba visa mutali boso bakanga ba visa na ba musicien la fali na droit chemin mutali boso ba main noire et ça là n'est pas fali mais boy ba après tant la bête va concert si makambu na yenyo son le abita lisolo na vite fait et puis vite fait aleki pour mais non il bande pas fali na trois chemin biso tout et bi lisolo fali abeta mais chef de guerre na yo kango pe pa ve na nyot et adema lukulas alobango en fait fali c'est un homme en âge majuscule un vrai homme na loba elo mona loba bazwaka o bango baza ba pesango fali bazwaka o fali aza bango balati yango o comprendre parce que fali aller la rater fala kutana na bitumba ya somo to obeta misusu te to yoka mais Joana tia lobango te tia lobango te ti lelo likilanga nanga mo mais Jo a fonctionné ndeni comprendre c'est à dire que amuntu mo boissoaka na ba mental d'assiette na mamo komela ka na carrière na o komela mais atika. Mais Atika, et il y a beaucoup de gens dans des secteurs différents, que ce soit même dans la politique, même dans la balle et tout, et l'homme sous. Biloko bango ba yini la fali bango ba ibate. Et ça qui ba ibisa bango ki fali wana araboya zarabaza. Vous comprenez? Est-ce que bozo eba
à l'époque, il y a francophonie. L'argument qui a fait en sorte que Babet ça fait, oui, c'est l'argument de Gani. Et il fallait orgueil, fallait Boudara bata présidence, fallait l'ingana ming bata braza, fallait respecter la présidence à braza, respecter Yagicha Sate, mais faire et par contre, Kazam tout le monde, boué, Ato Saka, Ayo Kaka, Yazalagana Yoana, discours n'est bêtement bon. Dès que mon intervention, en réalité, il n'était même pas dans la liste. Il s'est servi na comment il fallait négativement pour nous comment va cotiser, comment va placer. Fallait si ce bêta concerne na nini na stade. Azo ya pas sa président Mbote. Non on a évité qu'il fallait tambola bon. Non on a évité qu'il fallait tambola ninga tambola wana. Démarche de la gloire. Et comme il y a un problème na ba entourage kaka. Azo banga présidenté, azo baka kutu. Azo pesa président Mboto kwa mninga na e. Toyoka makambuana. Toyoka mo. Nyoso pono yinisa fallait pas président, pono yinisa fallait pas la première dame. Alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Johanna a koutana na bilogo mo na vie na ye, même surtout n'importe à Kabila. En tout cas, si Johanna qui dit musicien au pena ba ner solité mais l'autre beta soupçonné. Donc mais il est resté fort. Dieu, dans son amour, a placé ma fan Morobo et conscient, aussi fort mentalement, le quoi est Moko, musicien, et voilà, il avance. Donc, pour nous koyebi sa bamba musicien congolais, s'il fallait fois si là, s'il fallait fois koya, mais déjà koya kala. Tant wana, eux ça là qu'il fallait koya, tout le bas, son maman fallait te fallait si là, déjà les cas. So bon so yi abeta accord arena abeta accord arena na ba combattre batu baya e bobo kangende ni lelo abeta Paris abeta ni Stade de France pour na minute tout na combattant moroté to na mutu moroté ka oya hotel ma loba fungula mbanga na loba chef de guerre yokanan vieta boulay abeta ndete yoka ba Olympie belé oyoka ka ba Pompidou to Mitterrand période wana ayo ayata Kinshasa na lobby tous à la kaba tout monde loko ba futi nyongo soki vela ki fali mbelo ba poser ba futa mate na guerre est guerre ezali bana ba croche corps ba santé za bienté pona nini ba ki opesa ye ça je vous le dis aujourd'hui c'est ba pesa yango so ezali côté à fali mais botel internet normal quand le loko lobibi biso nga lobango biso tondima fali te ba força biso ezana ba gène et ana ADN na biso tondima to zala wana tala chef de guerre mon jour au moins tozala kana na Bruxelles Expo na présentation et avant premier to utaka ba province eza désert ya Bruxelles to kana Bruxelles ti tu vois pour na film o ezwa moins de 2 heures du temps. Donc pour te dire que ngana lobango fali so ezaka pona ba congolais mbele azal souti. Heureusement biso kando lobi so warrior tozali. Merci. Chef de guerre. Warrior tozali. Oui maman. Oui, le cause homme tasika na TikTok. Avant cha modo. Il faut oser la. Pour biso to ebi ba warrior. To yebani. Kocha batumisusu te sinon te babando ya obebisela ka o live so kocha n'importe qui te kocha n'importe qui te na bato ba parce que matisa bato menga na bato te justement pour éviter bablo abon moto bino bon moto moza warrior a lo ba bien en passé moi bien lo boyi bisinga comme ça to matisa si facilement il y a moment des fois quand je fais des lives ici na matana bato pour na bato te banane tout ça c'est un peu ça net mignon warrior ndeto za biso tutu ebani likolo to yebani ndeto za boto yebani okocha e modo net avant ocha mutu modo il faut to confirmer yo que cha mutu wana comme ça so bat net ya ba impoli ba yena se pour ba désorienter yo to che ba onka na sordine ba mo. Très bien, merci beaucoup chef de guerre ngana kiti courage à toi on est ensemble. Merci beaucoup on est ensemble tout le monde qui n'a pas pena souka c'est-à-dire que Active, bonne soirée. Raman Kota, bonne soirée. Makalo, merci Makalo. Oui, bonne soirée. C'est-à-dire que les lots,
un niveau au fallait commun, une étape au fallait ça déjà. C'est-à-dire pourquoi ça est, c'est impossible. N'enga mabete na nganda mete. Yemo Konde a décidé le babo les aboué, il fallait la tique na ngama musique parce que na salle déjà ni on se prend en réalité il fallait déjà salir tout. La génération a fallu oyo. Na tiba point na va via batuté mais je ne sais pas qui. Oh ça la mambo fallait salir. Peut-être na ba on mikolo yaka to na ba après ba néo après ba peut-être après siècle même. Mais que lelo na ba to ba betane musique. Mutu moto ça mambo fallait ça. Ou carrément fallait que banatiki na vandi bino bozo ba mamutu bozo ba relation na nga bozo ba producteur na nga bozo salonga na osala muto osala ngazati parce que eza boulot na ye eza étoile na ye eza niveau na ye ndem tsese mambo osala et ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout de combattre cet artiste. Kolotu na nga Jean Gouba, s'il vous plaît, kosa la partie T, kosa la na bateau bazo combattre falité. Viens en aïe, je peux te rassurer, ça ne sert à rien. Bref, bateau nyonso, yo yebi, pa combattre fali. Résultat na bon zarani. Bazwani, basalani, bakoma wapi, basalani, oyo komi la bon ya bien. Ba kane logote, ba bazana succès, ba kana succès, ba sala ka succès internet, ya ba émission, ba polémique à débat et ceux qui wana, mais ba nzembo et ça la succès. Kofi abandi au combattre fali bana 2006 style elo. Yebisanga Kofi album na beta ya makasi na 2006 style elo. Ezata parce que fali aza mwana nzambe. Parce que fali de son côté azongi sarapé ma bête. Donc voilà. Le plus important de savoir que l'autre ponanga non senga na ozonga na TV au restifier ba propos non surtout pour na makambo etali musique. Là où vous avez dit la petite musique et la grande musique. En tout cas, zonga pena côté na bongisa. Pour ce beau bongisa te a proposé parce que vous avez mon na là, je vous aime bien. En tout cas, zonga bongisa. Et puis si possible, s'excuser na fali parce que lobby makambo est a bongoté sur l'artiste. Voilà, l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, échanger le côté et l'autre. Mais ce qu'on peut aussi en monter, ça promet aussi en monter. On a lobby dans la carte, on a payé dans la conseil, alors moi on me fait un bunda, bah colopi bah ça la nini, bah bina. Donc voilà. Bande on a as-tu ça la haine au clôturer na analyse dans souka et puis Ramon au clôturer et puis tout souka on a pour. Chef de guerre. Voilà ça. Au moment tant fallait habiter qui tourner habiter dans la province. Balobé qui non fallait cardinal souka qui Paris la défense. Donc il fallait limite moko babi que non fallait cardinal souka les Paris la défense à kenagi mbangu à griller ba Jonker na union ça suna eloko au pesate. Dans stade de France fallait la kabiso na concert wana qui est après au stade de France mais non ba congolais mususu ba monaki yango eza fallait à cause même la rêve le plus fort au stade de France et comment on a fallu yango moni babanda ko ça la fallu pression pour à date parce que baïba que fallu azo kenende ko quoi na stade de France et na surprise na bango comment na stade de France récite oeza parce que stade de France style elona ne salem la promotion te stade moko setonda moko peto bi na place ni nezali non to moni fallait y na orchestre na pototé a bandi ba répétition ninga bandi ba répétition pour na Paris la défense donc na bandi promotion té mais stade moro setonda moro se poussani déjà kalami té etonda parce que ba billet comme faut donc siko wana vraiment eza place où fallait que tchabango mamo kongana ni konga mana motema parce que baba il fallait griller Jonker naï. Les allois na carte to no beta bo mona ko melisa soki ba lio Jonker tant ba PCOD hein ro PD bo PC Jonker ba lio yango na facilité baba resa il fallait na beti Paris la défense et Sili donc stade de France na biso Alexis otomoni zelo roten de konanga soto tikena ba un mois romo na pe boye ba ke ba loti bibembe mo ba obo on liboso ndaka fali baroke soit pe bibembe na mort ba wa boka ma campagne o ba su bibembe liboso ndaka fali fo ya ngo de fali ninga zana so etikali ba ata ba 2 mois donc fali dia faza na poto à partir ba début mars déjà faza na poto pour ba congolais ba ko créer pe lo
Pourquoi avant? Bako créer pe loko donc na ebité po na ebité so bazo boule ba betsa mbula ou bien basala soki nini po Nino Stade de France na ye mbule beta ba nini ba grele kwe ya minene mabanga minene mais ba ya concert d'abord ye ba sala ndenge ni la katsote ba betsa mbula na Stade de Martyr. La Stade de Martyr ba travailler ba betsa mbula ya bomona arc-en-ciel yango fali pena na ninga beta mo nzamba solo arc-en-ciel et bima. Biso na Stade de Martyr pour mon arc-en-ciel et bima. Arc-en-ciel et bima. Tant arc-en-ciel et bima, concert a fallu les kilobi nango. Mboule bete ya makra. Donc mboule on est bete ya dégâts. Et bete ya somme. Et dini sana batu somme. C'est-à-dire que jour, on a son mboule bete le jour il y a concert a fallu la Stade de France. On a bete concert télé. Oui. Les gars, ils vont pas nous lâcher. Ils vont pas nous lâcher. Stade de France où il a fallu Bakoti Kabisoté. L'artiste même quand on a même n'a pas fait mois février bien début mars quand OK c'est mon babo voyager parce que au moni ba o ba bimisa. Ezana na Arsenal na ba bimisa bilo ndam. Même vie na biso a rose peu coup de fil venez ni yo sur la boisse ko sur les locaux anate vous comprenez et ça na Arsenal na ba bimisa maleme maleme tant ba au moins match mais comme il m'a proche concert comme il m'a proche papa mamolo pardon avant Oshité la dévoiler locaux c'est très important est-ce que vous mutowa côté vous savez pourquoi va kanakete vous voyez pourquoi va kanakete momo kombu nanga o na dikosi et ko changer mamusuna oloba parce que sous ça ngam tema chef de baganga bakangana nte Gauthier c'est vous voyez pourquoi va kanakete même temps Daniel Bumba qui n'a fini pourquoi va kanakete na habitué ana mutu moko aza Elie Fati Elie aza pire vieux à Gauthier c'est wana na terme to ko benga mo pire petit na tanga na ko mone mko na ya na bi mko ona o e changer ni na tanga ko mone aza conseiller principal à président de la République rassurera Gauthier c'est na nyonso Gauthier ça comment pemeng bakangae appelle ni ba pending te bokata mwana yo mon Gauthier c'est très confiant pourquoi ba Joanna ba linga validé wana na fan je m'en fous l'icône on en a poto donc moi c'est maman boy continuer quand qui nazoye ba gars qui je prends la journaliste à la base na ba ke utara kuna en tout cas on fongola ah na occupé mututé na tuna mututé chef de guerre anecdote moko we na lobango na ba live trop parce que na ngape na lobango to mtoki na ngapa imo azate omoni nzambe na obi misango lelo tuna live ya chef de guerre na novembre 2023 na rendo somba mutuka na Dubai mutuka te na petit na ngai ana Dubai na otanga communauté na bomba musala na ye na bango bayeba te onga na za Gauthier se oloba boyi Israël mutombo yiga mutosel sanga makambo na lobela ba warrior po ngai boyi po parce que Israël mutombo mutafutela anego futele ba billet ba appartement alobi ngai na banga na ngai kutu na nga pona ba warrior metaka kai mutoti na loba biloba loba o wana olobela ngo yango ezala kinini francophonie voilà Pechuana nga na otala na kabwe na oseka nga vie makambo ezaka abwe coup du jour tozaki aloba iboya aloba kiboya la meilleure façon ça la pona bata bomba parapluie na bango na faut comment dénoncer bango ils ont tout à l'autre oh ay na ye o protéger ay o biso to yebi déjà ton information ton mamutu c'est moi que par rapport à aussi la maman voilà chef de guerre continue ka pour dévoiler babilo on a deux avertissements sur comme là bon matin comme là bango parce que ça n'est des trop. Juste pour la chute chef de guerre des Stades de France na biso eza nimba loba moto simima ki bundarate donc ba koluke la biso bitumba poto bundara make sopana donc ils sont prêts à tout donc même fallait tikali 2 secondes à matana podium boyebake soki na matité c'est que combat na necessité comme on a manqué fallait mati abando yembela biso et puis na sengi na aigle vraiment soit azoyo kanga en tout cas le rôle la biso ba petite musique
il faut latela biso rafia ndenge lata na concert moko rafia wana ya nzembo ya nini ya nini nzembo na biso eloko oyo il faut lata rafia wana et au sala bien na stade de France au latela biso ma rafia ya petite musique na partir au bete loko yo zongi mbangu na verset au latela biso rafia ndenge lata budo latela biso pe rafia ndenge lata na ba concert mususu na ba Côte d'Ivoire pour na biso ba petite musique na rafia au sala biso bien. Na rafia na petite musique et kende bien là tela biso na rafia na eloko yo po yo zo teka ne culture congolaise na ya province na yo donc faut o la tela biso vraiment rafia po na senga na concert ya nini na bi c'est aigle ko betela biso nzembo ya nzembo ekiminga ni ako na guitare yemo azo yemba te abetaki na concert ya Lyon magé ayembaki na nini na guitare ye morote mais ayembaki yango na apela Diafuka yango na sengi yo susu aigle so oyoka biso ochaka bord wana ochaka bude wana esara bien mais so beti susu rafia obeteli biso eloko avec rafia vraiment bokila loko obeti vraiment avec bate même so ba masque ya ba sakata ba nini donc au décorer podium moment na ndenge na biso bato petite musique et au ça la biso pe ba petite peuple parce que c'est pas que petite musique parce que muto la sala reloko muke aziyem tazara muke za loko au sala za mukete muta mukenda sa reloko muke donc Jean Goubala lobi ke biso toza ba petite peuple et ça musique te et loko muta au sala za mukete mutu ndem tazara muke yo muta mukenda sa musala muke donc soki ba lobi petit joueur à beta l'équipe à Mikete. Même si aux ans de niveau mouké sur Zobeta na Real, aux ans sous petit joueur T. Soit comme na Barça sous petit joueur T. Soit comme na Chelsea aux ans sous petit joueur T. Même à tel niveau n'est pas mouké. Tout le monde va jouer dans l'équipe de France Awa, bah tout le monde va Guy Vargy n'a pas 98 ans en France à la coupe. Guy Vargy on a tiré au chat à Bimoroté. Mais à Beta voilà, Chita en tout cas merci Naba Ndeko Oyo boire soutenir frère Nabiso Alexis. Awa na TikTok pe ça là est bien boyebi comment azala combattre comment ndenge ba propos na ye ba lusarango parce que moi j'aurais aimé na mon Alexis za loi ba garçon mo boye so ba Liverpool wana ezani cha Alexis ndesi ba ya obomai mais au moins na makamba garçon na ba loba ba ki parangote makamune ti wana soki nani komone nani Landry wana lobara ba ki parangote mais ba ko c'est Alexis makamune juste pour nous, oui, artiste. En tout cas, merci, bonne soirée. Ramon, tout chité na yo et puis ngamo. Chef de guerre, wana poto kobangelo tetoza. Ngana lobango toujours. Ba te belé ba comment loba pona aigle. Ba salata mi-saison ya succès té. Ata 3 mois ya succès na Kinshasa ba sala onte na Congo ba sala onte ba Jean Goubal ba vio ba alobi da ba petite musique oyo. Atikalo sala té succès ta ya une année. Na chi mut na défi aye langai parce que biso to koli na kin to yebi to yeba 40 to yebi yango viona ta nga beti musique asaleta une année à succès ata une année je donc nazo maniola maloba nanga bien je pèse bien même merci beaucoup tikoyo to pesa ba komi koya na ba leçon et da passe ya passe. Ce n'est pas Makambouana tout. C'est Fali. Les problèmes. Voilà. Comme ça Fali. Voilà. Fali a triomphé, a aussi. Voilà. L'homme se va coutir ma famille. No boko bala te. C'est comme moi na moko bali. Bali après ko bala na e abandi bali sana bandeko. Ando ba mais oyo abude biso. C'est ça en fait. Voilà. Place au tano zelaya souka. Non souka na taso continuer kaka. Fallait beti a fali bon fali ndaza basene succès mais a beta stade de martyr tepo a kokate biso kandim tout ça là a beta. Mais c'est bon avec martyr musique peut des coups na poto. Donc il y a des années au beta Bercy au beta moté si biso to tika na histoire. Ba mon ben ba niati amona ba combattant
Ok, abeti yango c'est bon esuki wana. Batala boy 40 000 places la plus grande salle de l'Europe. A Niati yango. Olia sukawana, suki wana taketi na stade de France. Voilà, merci chef de guerre. Tu vas comprendre que pourquoi biso tolobango toujours na bateau bakoyi koloba te na musique basali ba succès ata ya une année ata ya 6 mois te na Congo bakomi koloba. To chapo tongo kate ba warrior les 3 toi na 9e stade. Les 3 mètres somba ba billet. C'est tout. Et l'on a quoi koloba yangwana na oshite nanga. Les 3 to somba ba billet, to ça la soldat ta plan na biso. To tombola aigle, to linga aigle, to sanjola, to kumisa aigle. C'est tout. Merci beaucoup Ndegonanga Raymond. En tout cas, merci chef de guerre. Participer ensemble dans Bino na live. Merci beaucoup dans Actu de la haine. Excusez-moi, Actu sans haine. Pour éviter, Actu de la haine. Donc voilà. Merci beaucoup Actu sans haine. Merci à tout le monde qui a participé dans ces lives. Je vous dis encore merci. Et ça me va droit au cœur. Merci à tous les warriors du monde entier. Merci à tous les guerriers. Merci à vous qui êtes toujours là, Namambo, les Reimago, Aigle, Fali, Poupa. Merci, Nabino, Bato, pour comprendre. Parce que moi, je suis difficile à comprendre. Moi, pour comprendre, il faut savoir, je suis très difficile à comprendre, Bato, Baza, Pena, Nakati, Katite. Mais en tout cas, merci, Nabiso, Nyonso. Mais ça, il y a important, Penza, et ça, pour les 3 mai, warriors au monde entier. Tout ce qui s'en va bien, parce que, Lobani, à tout à la deuxième date. Mais Dieu merci, on pas deuxième date et qu'il y a aussi là. Donc les aboués, sont bien les bossos. Obi bon on kotaka et bosso mais pas que au kokate, vous en avez besoin kotaka et mi balé. Donc mi sont là on a déjà bien mi balé. Panza sango sont mélange comme sous billet to sili ça non ba billet on a tous ce argument mindu qui a sika to kotsa on a chambre vanda. Pour ba force na biso. Na ba argument na biso na mindo ki na biso to bomela bato nezani babiloko ba benga ko finga o finga te parce que tant on assurance sur bana mutuki yo beta sana mnene te pour na bi que mission on a soutenir beta sana mnene so na assurance sur le bano que yondo za boyo za grand chanteur te parce que na bi que mission na grand chanteur banze mon na convaincant mokili donc il y a une force na biso tout que na to somba bien massivement pendant les 3 mai parce que après il y a mon date ezatala ba Londres ba Belgique ba Suisse et c'est là et aux là aussi ça va bien ou les 3 pour ba pesa ba annoncer ba date monsieur pour na ba mboka monsieur donc merci na bino ba tout bozaki merci na ba tout ba tapoter merci na ba tout pesa ba cadeau merci beaucoup à vous tous je vous aime beaucoup les warriors merci na bino pour tout bolinga ngana bolinga ngate tous ensemble donc collaborer biso tout le monde prochainement au revoir.